Bon, yo go expliquer biso faire parce que ça moi sonité et ça moi sonné pour faire on na Congo c'est un grand homme. Comment est-ce que tu as une journaliste moi pour quitter les quadres boys et puis ça bien te makasi bon ngamu na kamwe Karine ko na dimete Karine na demain photo na ko sesi ma mbo sali pour na Karine to bo ibite ke finga na to bebana mais azali nga ya ver ngai abenga ngai solo là comprendre des fomba donc beba na ga benga ngati solo ya sana zale lik na omon wana zale lik na ngati atani ngi ba osona na njoga atala manike ila manike ngai njoga biso to la famille mageti to swana ka to finga na mena kata mutema ba mo ba na olo ba za conscient ba bi ke to linga na makasi ko to uchi musika mais Karine na ndima ita akoko na niveau wana mundele na pedaki poto ngana ibe ka Karine kwanza na vision mo boy lokwa bandele yako yemba ala ndadi ya oyemba asala ba ma bemission ne pona ma banzembo nae akina tena ba il mo mindele abetelela mindele banzembo banina kima pena mile banwa ponga na ibe ka Karine ake poto akima ni mile banwa ponga so ake poto na zongi su poto na akima na mile banwa ponga pena no kobetela na mindele ba il na zanga mo na mo na ka mindele kopa na osaje mo mile poto wa congolais aux africains okotika ka poso noir maintenant comme déjà il koto ba ya biso ba africain déjà ils sont yebana kikede ko yebana koto ba étranger comprendre mais aza une vision qui comprendre ba to ba se conseil ba ko c'est ko ye mo ai different sur le quadre pour aman ye aza mo bon mais na limite na wa sai ko fiko fa oli sa sur atali sa na 5 minutes ali c'est sur tu comprends au moins tant Kofi Olomide a zui Karine il a tant bateau sorti Karine voilà bateau sorti Karine vu à Saini a zui Karine à Lokotier à Lokotier a plus force basali featuring pacha BM basali featuring na Karine après c'est quoi côté na nga sepela te njora sepela te eza quoi que Karine a finga batu yo soutenir siko vieux walona ti yango abuka Karine ta fille mon on a ça je bloque no ça na mokili il faut futama donc yo soutenir mutu a finga batu ou a depuis mitema batu leti mutoka civilement pas ça la partie comprendre na kutu koloba te zozo mwana te papa te le chef le côté mon na ndima na comprendre mais le passé na ba histoire na le premier mutu apusa mais na présenter mutu na so mpango ezate comprendre eloko eza suka nde ya vie oyo omona danger na bato nyonso somba lipango so mpango na ofinga osute kokufa pauvre te comprendre ka nde toza boye toyaka na différence nga nayaki sasa mama na poto ocomprendre moyeni Karine aa na vision moke vision ezalaki ifale ntango akomaki ifalaka ngangu na vie croida parce que ye asoutenir na makambo ya poto nde osala bamusike basoutenir mais ntango ye afini vie croida so olali na vie croida eza problème te video moko ebima te nayeba nayesaki deya Karine abimisa video te po so abimisi video ya vie rambo abebisa réputation na ye te so ata eloko ya vie rambo ndenge ezala sexy aloba te ye nde ngazwa risque po bakofifi baozela yango bamona eloko ya vie na bango ndenge ezalaka ingesa ya vie sexy makasi ingesa ya vie sexy ya makasi ya mama nango pe vie ndenge azala na nga luka nde aliyanga mpo nga basi aliya mbambada po aliya azaka ye moko ngwende na ye abusaka te santa de pouvoir ali abusaka te ainga koma nde komemisa mama aliyanga mpo mama alinga basa nombo ya oyo bato bango balolanda vie bapesa vie na ajaka linga lopesa vie mbongo po asala ba okapona inga esala vie bien inga esala vie sese inga ekumisa nde vie siko eloko inga esala nde vie mwa pasi moke inga ezala didisto na mona ngo ya mama riva mona ngo sada kaza da mona ngo nani nzoga mona ngo ngade na mona okapona ya nzoga mona ngo ba famille ba mona ngo na ba quartier ba mona ngo mo ba ba proche on ngeza soni mais na esprit bien na ba esprit bien na so ko felo nde moko nde to kola to ai bana mke alingaka ba finga alingaka ba lobe akomo na esprit ko fie mo so za ikonte mais mo mpiba mipibia siko kai na oyede alipibie yango fio alo kale soni ya soni ko mo mo misiko ko bimi so mo ese bimi mo tsani nezela mutu via senga pardon asinga lia pardon no mutu yo lia de pesas senga lia pardon lia limbisa ya lia boya kufite mais Karine siko yo bat banga ba bengo fia chantage o fia chantage ezani moi si oyo so ala no mbala sale chantage moi so ala no mbala sale chantage donc ndinga sabo Karine eloko sa a éviter à sa vision moke Karine a bomi histoire na lisu mo ndinga azabo
so mbala nga obala ngai babi se CV nanga baba ya lela bolunga jibe nda buka esima be abuka vi ba otesu a viola pe Kofi est-ce que mbala na ya na ICT na viola Kofi pour ngana ba soif mona kamela biso na côté ya kelini sa papa ouais ça qui soif ouais ça maka monde wana de passer autant moto jibe na sige pe mamba jibe mon so Karine temps ba mobile nga obala baba ni comme kate fie na ka sole na o abosalo au video salo chantage fie na ka sole no ayi mo mbe bisi makamne mais pourtant nga za poto wana déjà Karine mokonji aleja azamu amwa za kala chansa siko abebisi chance na parti ya bisala ça Nicolas succès ça n'importe quoi succès za l'autre succès za muto avanda sur mapanga sur ma villa okutika okufa sur pauvreté to mona ba sana so kala bato so ka ba misaka ba sana succès le l'autre maman fonga aza libanda le maman fonga aza libanda tambo mo fonga enda sa succès asomba alpa utelo fonga aza libanda ba obengana mon ba obengana koko kombo silaka eza génération makaboya ba koni frot pour mususu ba oya pe lobiso akangi pe internet yo soko solele ke mote osele ngwa kofinga un jour passe na ozana passe makasi ko muto ayede so azate mais biso kwa biso ba sanda bolo to fifa insasa soki ba to poto te soki ba trésor lo te tande ti so ya na ngaki sinjo na kota ko hôpital le 28 ngande kai na tinele ngambo umon kai na tinele ngambo na ba vete kai ya na ngai obela atile ngambo atile njo wa mwaka $1 ngatilenga ovana koloba te po yimona alobia moto comprendre njo ba pe ko tika nga $50 na hôpital comprendre lolo atilenga batu batilenga ba ide na biki so na sola bien te babi zanga nani zanga mbongo mezana ba oyo zo sala mbia zo zanga batu na ozape na mbongo te comprendre so zangi batu ozala bo te na ide muto ide azate muto tikela nezo kwa Kofi Olomide nyoso no sala na su fali ba ka bwana Kofi te ngala monango fali mo bana makabe banda ata bobi o Kofi asa bwene ndo kepana Kofi aloka te butu mo fali mo ngalo ba te ke yo Kofi ndo fali o ba te Kofi ndo ki yo Kofi bo ayo ba ka te yo ngoko to makaba fali na kuna Kofi ke simba te papa na mona bakabola bango te yo kumisa fali na ndenge na yo kumisa pe Kofi na ndenge na yo bon kumisa fali na ndenge no kumisa Kofi na ndenge no kali no so be bisa reputation na ole kinanga vie pe ko le ki faible na semba ona so yana na Kofi na bonga mela na po vie avec ça so vie to pensa makambo wana kunga ndenge ate sute post banga mese pesa ngati vie ngana ba patience to yemba ti ngana ba patience to yemba ti mais vie boya fitiri na biso mais vie ko la c'est faible na semba vie ko sa fitiri na kai kwa kota kana semba Selemba uti. Selemba on ezemba za komine Kinshasa Selemba. Biso na Kinto na baterme bere yo ninto simba ka kuna. Wela seza Selemba. Yeba ke biso na Kinto na baterme bere Selemba. Ata kwa sinde yo za Selemba ngani. Selemba awati. Awa obetinga dibumu. Abecho awa. Betinga awa. Abeta na Selemba. Awa lisusu tumba le awa. Yo mo beta na mono za yo ko za ndumba Olina beta kuna saloni ziki. Wali bo na ngeza ga lenga. Tanga mtaviola icône mboko suka donc ça va on comprend obungsenga vision mon on comprend obungsenga vision on comprend obimi ko mtuka icône kwa Kofi comprend faut respecter yo pas de mutaka Kofi ça Kofi kaya et pourtant ce que yo sko ba odio ngwe panchanite bani ngo bimite sopio na miso ko mbingo bi police basi uso ole kana TV ofinga bato ko so o so mutalo na kamona na ofinga kainte so finga rabiso toyebi ke yo za champion na kofinga mon mais esala biso loko te po biso identité ya seza mafinga no sokuta ofinga biso kuta deza na njoto usa tere let's go for the makamtu bo sali za dia na njoto naye akaza icon carrière na eza bongo so abata inkombo na ete nikolana aza osika ye si mafinga yeko asika bato la ban keto ndo okuba sikola kwa vie pe faible ba Selemba vie ça c'est faible ya Selemba vie yo tsepso ba njoka soni to ti vie njoka tindila vie message vie bato nyonso me sauf Karine yo ka vie réponse yo ka vie vraiment monjo vraiment bino bo finga ngati na limbisa bino bo so na limbisi Karine soni ngala si njo watika na yo monde ale audio panchani njo waza milie njo ka jaloux bo pekisa vie na Karine bo njo azaki milie mo kimomi ya monga na kido sana nzembo ya faible na Selemba yo oluka kanini yango biso na jwana benga jwa yeka mbangu ba ikoba milioni audio ya to sana nzembo yo ba bebi nzembo yo olinga kanini yango to salelo nini yango ko yo sutu ye
bapromese ya lokuta obukabuka mona obisa bafite msula njeli bapromese ya lokuta obukabuka basimye olongola nga basemye okatakata basu